namoni na TikTok basala biloko basala abengi Tracy abisinga abi eloko ezate comme bato balingi na bango beze aezala bongo na abika eloko ya te ngape nafandi na abiba natia na nga kaka nini moko boye nakosakosa bato neti na babenga Tracy mais Tracy na babenga na ngai te te tia na yo lokwa eza yango faux titre mais kotia ndi makambo te ke o héritier abimi na mwasi bato ken héritier yango mpe bani bakoli te nana lia batindeli nga mutatindeli nga ngo Glody dia suka Glody ye mo mutatindeli nga nazoloba kaka na bi Tracy ya Tracy ye moko akoloba nga nani eloko aloba te mpo makambo nazokosa nazwambuye bato ti na kati moto atindeli nga lie moto yo yebi bongo mais longola kombo héritier kaka na titre s'il te plaît Ken loko yebi boso na Tracy longola kaka kombo ya héritier loko eza lokuta pe bongo prompte yo po oza yaya ya Glody oza pe ndeko ya Tracy olinga pe te batia kuta ta patience kaka o patience abimi na musicien olinga te obi de yake bato bakota biso mabe biso ba oti loto obala te mais to na mibali balinga biso mais zaka po to ba chroniqueuse to ba journaliste bilo msha osala ngo bikake o eza famille couple Mbelenga botala baboya nupa otino batitra mususu Tracy Mbelenga lobby mais héritier yo sala nini Ken épargnera ate héritier po na ngati kanisa patanga nazara na yo nde nazara na yimta komo osunga nge ya butu ya moi Ken s'il te plaît mambo héritier yo ka ataka otalika si wazara na te na tia na se o ka passer pa cho finga ngati après au répondre ezaki nini po ba yaki osimba yo et tout mais héritier épargnera ka pona ngambali boso susu na zonge lo sengwe lokolo héritier ali aza mutu akoza okoka te akokipe ne mamna biso te mais aza mutu de bi bozala pe bien nga pe na benga musu kene frère no lobi ozanga te na promotion na stade zo salaire yango ya tout tina biso ko sala bosala biso mais bango ne héritier on a pe frère na oti héritier olia Glody ndeni ba David yake nga tambola na Glody ba yoko ba ote dia kombo na kuna na babuzo banga pe na zamu na komi pe ko kaposa na bala pe na bota na posa pe réputation bana na mabela tanga te s'il te plaît parni ka héritier pour na s'il te plaît on a bengyo lokwa no tsa sim losa na moni leki ko siko na tinde loku na liango mutatine nga Glody dia suka ye moko abita ya no Ken si wata yo moko bona bane batindele ba famille ba Tracy mambo ebele yo linga te taka yo ndo zala ozama la tête molinga basimba patience te Congolais elle vivaka na ba rumeur taka likambo eza solo te mais ba comme ça ya solo s'il te plaît so changer ko tindela nga o pardon après non rappeler yo ko benga ata numéro na moni eleki na tindela ko message o rappeler nga na numéro wana ou pas na rappelle na numéro bengi OK merci